Parce que toloba lupango ndenge to mona bozayo. Tantine pas oh toi pas non maman. Tanti pardon yaka pardon yaka. Comment on a mais toi pas non. Ah chingat. Taba voisin nanga. Mais ngai mutabi mo saka nazo bala mutabi mse wera. Oh boy si o yebinote. Wera sangara côté que tu parquer abo pesa mbongo pa bima. Mutabisi sangara na parquer papa chéri. Mutabisi nga na prison papa chéri. Yo bongo mutabisi nga wera. Tuna wera ata bitabe na parquer na mona ta bitabe na côté makala ta 100 francs. place Babong Saka, il y a le grand parolier Blanchard Mosaka. Babong Selote. Oh, ibinga ba mindo assez. D'abord changer ka ba mindo. Ibinga ba mindo assez. Tiens on t'a dit parce ibinga ba mindo assez, on a yebazong sa on a raja. Voilà. Opéra. Opéra. Dato kende skoto sa l'émission a parlé pour battre le bitro. Toi disant avant na nda kuna biso ye abimakate on t'aime la net même ninja. Il a bimakate sur le bango délivrance boye ba tout ba kansara bongo. On na mayele. Na mayele koleka ba tout. Ce musique ba to la musique to na 100 personnes la musique. Donc na mayele koleka ba 84. Danger. Moni 16 on est très ba leader. Ba mise belé ba revaka. Musique za monde ya photo cimetière. O besoin monde na ya on est to la raté. Comprendre la photo cimetière kuta luambo kuta tabule azotala mais na kati ya zabongo comment mikuwa musique za bongo le façon te pesa rabat tant sur to za na ngote il faut ça mail moi na fouté les 9 places mais na monde quoi bon so la première de comme ça na bon ça ndako to za le pont la yofken fo boya na comme ça ndako le ka pa yo mo vanda moi yo ko le pont tant on pesa moi na bon ça ko le ko faut mo tsara ba prix na tel bon na olena na yana zonga na ndako munene na tongi ka banda ko tumuna ka mona wana ngam na tongango kasi ba prêtre danger bana bango bavanda pe na ba paina bango ti fa mo le ka yo papa mo le ka tika 90 parcelles moi na zo bula so ma parler journée au mo la ba parler vite mo le mon frère ma ya bango 90 parcelles ba botour ya bango ba parler ba na pumbu terrain basket na kati ya ba fa mo le ka donc moi na temps on le temps so parler te netinga na mo père ça pango papier na so a fonctionner pour so ba ko c'est appel en grade na ko c'est appel so gradité mécanicien à ça na père affaire na chanique chef du garage à quel TPP chef du garage patient ibita tomate ni clé aye mais pas ya soukinga à salir élève la tongi ba parler la tongi penda kuna ebinda kuna ndengi to ebinto to na so na sécurité moto yebi nda ko na la pongo le kapena so penso to za set bo penso za bon ndi mangala na ba deux split ba deux canal sat ba led ba 50 pouces TP ra ndi mangote to c'est donc courage na ngapona musique ici là le mayele nazoki moko na mbudi na 2013 na zu moko na mimosa na venu ça numéro 1 de pato okende et puis mikolo na pesi déjà moi avance il y a pas la ferme non mais moi pena na tendele quand on peut fallait ça d'abord na moni pe président maison mère za na plan na moni veut dire que lokelo na moni mère Amazon na lutene pas na 26 40 lancer à ferme na même mikolo so na ina garage na pas na bon ça baketch na to moni ketch parce que to kende donc monsieur magi monsieur ba grise longma c'est kenda do oyo moni ba rouge noir oyo ko tonga ba lobi lobi. Voilà, merci beaucoup bana Congo bandeko tout bozolanda biso partout à travers le monde to tiangola toye to kuti polémique ya ba wenge sili mais comme polémique à Bawenge Sili, président Wera, président JB, Baché vraiment c'est le fait Balobino, Baguerre Wana, il faut que doser en parce que maman si déjà ma pata, maman pasteur, à solo là qui déjà que non, paye il faut que ta mère, comme émission puis te parle de Toloba qui polémique et aussi la jamais. Donc polémique et aussi la jamais,
tozokotisa sikoyo polémique ya baporte-parole balakisa biso sikoyo bandako toti na bapolémique eutiti oyo afingi leader tel oyo afingi moningane leader sikoyo baporte-parole oyo basalaki polémique chaque porte-parole lakisa biso ndako na yo mpo lakisa biso babien oyo oganelaka na nsima ya polémique tokendai na ndako ya Blanchard Mosaka tokuti ete baexplike biso aza na chantier na ye toye na ndenge ya surprise na impact na idéologie Blanchard Mosaka lelo mpe tokoyeba totala est-ce atonga lupango ya bien est-ce lupango ya Blanchard Mosaka oyo eza aveni Saka balobi depuis Blanchard Mosaka komi awa bapesi mpe aveni kombo na ye aveni Saka donc esali biso toujours bien mais après Mosaka tokofouye mpe baporte-parole ebele mpo nga te mutu natinda bino bosala baguerre ya pamba tokoyeba baguerre ezo apportele bino nini après baguerre awa toye na aveni ya Blanchard Mosaka place asombi lupango na ye oh namoni car ya Mosaka déjà yango te car Mosaka yango oh aza te yabiteze oh le grand parolier obike na ye vite fait moko na visio donc ils sont calme mon lance on a Ken chérie lance on a Ken c'est mission na Ken piano boni Belgique peuple et ça tous les beaux frères mbote merci c'est mino na Belgique voilà toki avant le grand parolier boni ouais calme qui tourne l'enkara mais tu tourne na palin qui t'a mondé no c'est pas na côté non na ye babenga yanga parce que babisingo za koto yo félicitations hein faut expliquer parce que yo à part qui chroniquer nga na to na soka bata parler de tout le monde na air to lingi nga ya pas non siko sa rendez-vous pas non sa rendez-vous to lire la biso donc nga neza maman émission te babino banzube ya na maman mettre nzube ya na maman émission te donc to kuta na so air to lingi wa yo melo uta nauti ko na parler ya to kuta ngolanga mais ken la ngola à la kinga te na ta émission ça va voilà to zap na grand chroniqueur donc na kenda na fallait pour pas mutu ngai voilà il parle ça l'émission Nathalie pas et tout chroniqueur est football voilà c'est bon mais oui que félicitations namoni bache avenir au combo na yo po batoto basinga lukaka avenir combo ya Saka donc il a invité oui mimosa yango yo avenir Saka numéro 1 de yango yo na sali 1 mois demi na otala ba locataire na ngate pour locataire mo pas voyager qui atiki par les vida on a fo muta ko taper mikolo ba chili ba biloko na salango yango na ye mo ba finga biso kaka Blanchard Mosaka siko toloba lupango ndenge to mona bweza yo tanti ne pas oh toi pas na no maman tanti pardon yaka pardon yaka comment on a te toi pas na no Shingat taba voisin na mais oebike obatama trop keba nsinga oebike obatama makasi bolo bana vanda pas apparente moi ce que fouiller pas parent moi tu n'attends la baquette pas baquette est dans trop ketcho oh to au mona ki mkwana ya rouge wana au final ngonde te nga déjà air to zonga boye na préféré to kende ti garage na mona o chepe ketchi noka pembeni ya palais na biso donc dans le baki Shinga yango avenue za Saka ngamo Mosaka to chango Mosaka donc souci ngeza mikolo so mtongo finga nga faut ba filmer pour foutre la raté pour foutre la ra ngala baere na to grade moko to ba baere faut filmer la campagne sparte pas na you faut filmer pas non ne au salinga pour ana kitamo za lointain dire ça 2 minutes na komi ara 2 minutes ba bisingo bimika kala te nga pe na landi na ko est-ce umeli jamais donc faut finga nga faut filmer chez you no finga so filmer pour foutre la ra boya na muto na te filmer pas na bango boya na te boya na ye pas ye azara o pananga siko tomoni parler mais na moni ozana na ba travaux parce que moi ba caro côté de ba parler caro za ngo okutu mutazate voilà kuna peso carré mais si organisation s'organisande ba biloko ba ministère belé ba na ngote koliaka mbongo na technique ya mulongosi Antonoir mulongosi ara mutu munene makolomi ke dozo zo belo misa mukie po un journée finga papa chena ki koso te ni na toilette o na zion na 2013 na 2000
2016 2017 na janvier okuna nde nazwa na 2013 mais qu'on peut faire mes mots okota na bitendele d'abord la tamo soso moi et puis na soso babula soso babula batambula pamba bora maki mingi so ki bata ya bula faut abora maki mibali abora maki pona tekaka so ki bata mo zaneti maser alinga mibali te za fidèle yete faut li bata bula soso bula ngulu abula non tuna ngulu alinga mibali tekela ngai tabwa lula ba tabwa la nda ute ye tekela ngai mais non so mataba moi ça la nda ute ngulu moi ça la nda ute soso alinga nzete donc on le retour tekela ngai moi faut la bula so ya mobali ala nzundu so ki taba mo vanda lokola tanga ba classe yete ngulu mo ko alingi mamba ko koma yete ngaka ngulu ya bula mobali donc ba ko bota ke bele comme ça ngala vivre na moi bien pour ton finira papa chéri na kikosote bokata musique pardon alors ndenge bato baloba ba porte parole bazala na rien Tomoni, c'est comme ça que tu as liboso pe ou valoriser. Et ça va porte na ba musicien, tout le monde dans ba musicien pe ba bata marati. Na ba finga pe ka biso to. Afanda ka shebango, mettre ninja. Mettre ninja mais jamais. To ki yona e bwana mbutu makasi. To kutana ka respect, bonjour maître, bonjour mosaka bien. Na kamwe kaka na makambo yo. Mweka mapata pe kisi ba présenter ba pe kisi mwana lo be troté. Na kamwe kana makambo mettre ninja. Et mosaka so bimba na délivrance. Na bimona bimite, ya ka pa na biso men Oshenga. Si vous pouvez filmer chez eux, mon boulot. Au moment où nous à la maison, mais bapeso au somba le pain. Au bani pas sikatenda. Tia bengani au sombi le pain. Au mekulu ka bituma pour ngaso beti mosaka. Bon mettre so beti mosaka Blanchard on m'a émission nga et bien so beti Ken Piana on m'a émission Ken Piana tout et bien on a site non mais so beti mettre ninja est-ce que on a sentir abunda nete gigo so benga na race parce que ma pasteur pasteur ba kenga la bomba gelou donc mes pasteurs a benga na poste aux soldats caporal on la tatenité aux ana détachement bituma moko bunda na mettre igo na la zamba beta yo mais siko comme pas kenga la présent à maison mère est-ce que aux détaché na la personne papier ba fundo na cour d'ordre bakangi yo mettre ninja obunda noté elo moroté osano pe rien bien oh non soko mosaka yo si omoni so pusani yimo za suka mundu tena nzoto pembe na pembe mamo ya mwana guerre wana pena wenge sili te sili mais sili na tomona kipe tomona pe sankara na aéroport na président wera lobi yaza na niveau na binote yaza niveau ya koswana na président JB mais soko tant la vraie parole salinga passer moto ba benga no saka guerre sili mapata lingi susu te alors maman nous a lobbyé moko c'est que parce que na papa voilà et puis biso papa je sais pas ningi na hotel ngani polémique te Marie Paul ba bengi ngai ba président mais boanga ba bengi ngai ba yana nga Didier Mansela ba fondé ba bengi nga ba te belé ba zingzo ba benga moi ba bandimi le loto na ba ta masolo ke pina ki bater na wengi kala grand na premier dumé aimé boanga muta lobiango na papa chéri comment livre le rôle aimé boanga lobiango ba bandimi tant Didier Mansela ba kiango bandimi kata na no ba bandimi ngate donc taba binanga sili mina landi masa na nga Sankara de Kunta papicho parce que mission na gaz mbisi voilà après ça gaz mbisi félicitations pour poser la question ma casse na aéroport président pas la grande bisi parce que il y a un niveau na un niveau leader na évidemment tout temps il sait que ma maman pata yo kité or ça mbala ma pata pembeni de maman pata pekisi ya za niveau mon ngata niveau mon leader nanga le leader nanga za ni papa chéri mais alors mon ami ça veut pas choper na président na ye ko ba bi président za wala et ça yo kité que maman bala pekisi polémique mais sur place ba diminuer président nanga ya na bala za soda Monique voilà attention ça na bon na tala ya mo sera yé pour que les États-Unis calate dans zone États-Unis là peut avoir 17 états so voyez vous filmer chez équation là bien qu'on filminga aux à la piroger faux piroger aux à la papier des princes aux à la Sankara aux à la chroniqueur nion so pour la mon petit na peu mo ya chroniqueur na so kala à niveau na bien ta filminga pe so ko filminga faut filminga na lupangu no ko filminga te na lupangu futelaka to ko filminga te na balabala filminga na filminga na lupangu na bien ta peut-être même chose à reconnaissance par rapport à Gabana Nenga Lobaki président Weranda Bimisa en prison peut-être reconnaissance car on reconnaître mbongo président Wera baby c'est là en prison yango bomi monte petit Gabana aza jaloux
supporter na kozwa batu te ngata la kana taki par na décisionné te to bongo ko c'était yebolo bato su sanga net ndeni bagenga la bunda ba Caligula talité bagenga bunda ba Joko talate bagenga sisi maison même ba succès talité yozu courage aussi sanga net ndenge nini ba kisi njoko ba kokate yo kokanga donc azolu kaka ba sombre ndenge nini ba ko bazwa ba succès bino kozaka voilà donc li kamo ko kota kaka po ba tanga pe komone po en réalité natali mission batindeninga ya la ba Gilles tindeninga mission ya masala mettre Albert ata 5 personnes batindeninga mission bona problème gabana ngabi lelo chroniqueur so fingi no ngati so za ken pianate oza patch refité oza Karim Mokondi toza grâce mbisité so fingi ngati obimate yango bango tout wana natape petit Sam fingi ngati petit Sam Kazadi auto zui ato zui na mouvement présent na biso voilà na orchestre so ba sentir que ça na hauteur hier ko ça l'émission te ba bengani atika mais le leur comique chroniqueur tu as ma kelele attends ça malobi makambo sala et puis tanga finga bengi tanga finga bengi voilà tanga finga bengi vie tanga benga ba ML ça tindelinga ba voice non répondre te au fait yo finga ngabi mais on kinga yondo finga ngana répondre te mais yo mo kanisa tanga ça l'émission spéciale BCBG soko mona ata mukulubu soko pesa ata mukulumbo te ese mbanda okuta na présent ndenge parce que o yeba ikoloba te ti ba benga ba kate émission ana pona bongo mais obeti sita simama mba bien ndongo tambusaka ko ya ba boake ba yembe ndo bimi mais lelo pe munoko eza na gravité na pesa no répondre te pour za cible na ngati ngaza cible makamsusu les années États-Unis ba pesa ba binga États-Unis obi ke Brazzaville zo kana bino mabe bango ba ta bongo na ba gabanana o Tchad ba o kana États-Unis di boni bazo ya kitonda na tonga na baza boki bina makamwana po États-Unis royate baza dimito neti masala nga gabana aza jaloux lui il est jaloux bon hôtel ba tuni ba question musumbala mo bandi oh musaka wana aza nani di wera ko kipete aza ni lokote pa wera ngamna na lupango boye mi bale na lokote la maison mère pas présent dans la cabane bana mapango ngala lupango na lokote bon yoku tozaka na chez bino ya rotonga ta brique était ni ampoule kwa roko sabat nga ko explication mais mon peuple blanchard musaka gabana za petit na mais et quoi ça la peut-être ndenge yo tambola na baketi te ye mikolo azolakisa ML peut-être ML moko asika azolakisa ke fallait asomele ona biwa fali na okina lisolo ngote mais te omone na ML moko aza petit na biso aza jaloux alukaka succès voilà yo tambola ML abatata na Thierry Sainté vie sabu ya mundi na baba na 4 parcelles ngai mozolo bango ya yo fallait assommer ML fallait camarade na assommer ML assommer yote so assommer gloire de masommer tout no sengo sengi yo tamla na karaba yo tamla na carte au pays mozo molaka neti yo molaka ya alukana nini batu ba tanga biso batanga pays baza lâche parce que après ça ngambote mais nzo zo finga la petite émission ngala ko le kana émission te na boya nanga parce que alukaka ba guerre moko sans ba guerre stérile antique biso za ya rose comme na makambo biso za salité azani na genou nanga alors so na kipe ça le roi cheka mais comme la race Monique on a nous expliqué mais tout ce ça père magistrat non magistrat faut licencier na droite ah oui bité na bi père nga zato mamba père to betati na bi père na biso yo ko livrer wapi bo biso to kola na wese ngati lelo so ko minga na wese direct bi mai zwanga na fait la po o wese ra neti o sumbi fo ki maneto na mamika bo mikati na likangu na ko bango te o mutso ko ti pananga ato bani na sima kuna ti ba toilette ndi baza ba na toilette na bango ya Kiv awa toilette Kiv kuna toilette Kiv ti na oya suka donc ngai so toilette Kiv na kona toilette Kiv père nega mécanicien magi mayele trop na kona ndaka karo père nanga bakanga ye na mobutu atindi bakange parce que voiture père nanga tamla ambassadeur bagi na papa nanga maman mobutu na gouvernement ndikala batuni azio ngwapi tango kaza chef de garage ya TP nde batikeli pa no musa bakanga bakonzi tu ngabote na kuta wesa ndaka ka chambre pala karoti lelo na kuta toilette revendre tilelo misu tilelo ba finga biso nan ba na toilette ya Kiv te baka na toilette neto boka mikati na moto soko boka fo makasi na okima fela donc ça nous ça disque neto zo bina moko ndeki toilette ngana bina moko na bina ba ma cantine te pour que toilette moko na toilette pembete na toilette na ndako na toilette dorée donc ça même mais ça la deuxième mission ça bijoutier to ça sous ngana na chambre 5 mètres si 5 mètres ça na mon salon voilà mon na chambre na salon nga bon tika na mata mo vanter moko pour même nzambe en appartement l'église ba benga o témoignage pas de mon vanter nzambe pas pesa o mapangwa nzambe pesa ngali bala nzambe pesa ngali ba benga nzambe ate avantage mna me ka vanter pour nzambe pas avantage boni oza shinga opina shinga voilà tes mes félicitations parce que
Oui, nzambe alinga pe babetele maboko bakomisa. Témoignage non que ne peut te nazu visa. Kasi vantara nzambe ngwa. Ngapso mina sala ngona ko saki vantara. Mais la boya parce que moni suki ndenge zo changer na nzoto na biso ndenge ezo changer kombo. Mona na mbebo ko bengo ndefu babenga ngo barba babenga favori na mutu babenga ngo suki pe mina miso comme sil circil. Ozo bule soko yena na sema sasa mape na kombo na maboko msuko ikomba poil. Mona ser côté tirette mona tanga te po bana balalite. Donc ezo changer ba kombo suki. Donc keba ba ko finga yo pozo guerre pas guerre ça la raté puis toi né grandi jaloux Nathalie mission voilà c'est quoi il y a chroniqueur to parce que ne balé faut que ne balé voilà mutaliera manga ta mukoko le repese ki manga te mamuna kelenga mukokoli so yo chroniqueur à solo luka po iba mama musique ils ont pas déjà que ngai mutabi mo saka na solo bana mutabi c'est wera oh boy c'est au yebinote wera sangara côté que tu parquer abo repese mbongo pas bima mutabisi sangara na parquet papa chéri mutabisi nga na prison papa chéri yo bongo mutabisi nga wera tuna wera ata bitabe na parquet na mona tabitabe na côté makala ta 100 francs non oui abimisanga te azali akufate asale mission akufate abimisanga te apesanga pe lorote de babara papa pasenga libanda ta so mukongone sala kite voilà papa so ati azana café ne pasenga li papa mona libanda ntana bana papa na pas na sala président na mbongo le président tu ya musique na Congo bon abimisanga na mutu mususu ndenge nini na côté prison pour la makamba mouvement na biso balakanga 3 ans na sali 4 jours le roi Lazare. Pour Jésus, ça qui 3 jours, c'est 4 jours. Na biminanga. Oh, mutabimisa wera bimisanga te gabano bino makamute. Yo moko zonga sala babenga na français rétrospectif, examen interne, définition na ngona rétrospectif. Donc examen interne. Salango tala be mission ntango bandi. On a pas nani pour beso briefing, il y a ba vie ba misère artiste oyamba. Pour ba vie artiste nyonso. Na la bisa que kolata la cravate était faut fondre deux boutons, faut tiens moucher de poche pas côté na chambre ça le système. A même pas rejoindre, a dit c'est rejoindre dans le système. Mais tout chose conscient. Yo za munoko trop ya lukuta, ya mission ça 90% lukuta. On a 2% ka le bien solo. Na mission la ni tala marama lukuta. Tala marama lukuta. Musu na lukuta ke a kenazo ki poto 4 jours. Formation ya RTN c'est indaki. Alors les gars parler toi ba combo. Voilà. Parce que tu mets les solos moto fula ma. Ah fula ma. Émission bêta. Bon c'est dans ta 5 émissions. Na si ata des. Ngane madame nanga so ngo finga nunga ya la raté. Bagima na c'est ça la maths. Les gars parler mais c'est la maths physique. La zu papier nanga électricité na likolo. Voilà. Là moi 2 plans nanga. Là moi 4 plans nanga ya remema. Bilamba de 12 valises. 12 pina valises. Pendant zo bilamba na chambre nanga la tala ina sala film les seulement ton robeta kata to kola. Inde koto vata kingotolo Antoine. Ni tuna zona kingotolo Antoine. On a la tilelo. C'est un coloré à sika barage na susu. Donc nalgina tu na pe question parce que émission moi ya sin telega le belega matin. Moi Jordan, moi Jordan. Les gars parler. Bon, histoire peut changer na ngote nzube jube ki yo yebi. Gabana to beta na biso le solo net mais ezape ke wana petit no quartier père na bangwa kolaka millionnaire bino bozala ko ya sala orchestre héritier musicien na ye bozala ba fanatique ne area zo répéter azo la héritier musique histoire wana mutai wa repesa biso définition lukuta 99% donc émission est tout natala 99% ya lukuta 1,1 ya moi qui solo soit 34 ans sous combone tout lukuta na lukuta bakola ba vanwa bien ok c'est naide asala mouvement petit nangati voilà kuta endommage grand nae grand bon chanteur alukule grand fila basel asala polémique alukule grand polémique luka ti le grand ameka réseau simbate pona ye ngai psa bunga oh yo mutozo finga faire obite eleki na yo ayebemba pas faire voilà obi grand note ayemba pas ready na album moté obi gano ayemba pas emmené à l'album monté obi mutabimi c'est to yo qui comment faire alors je fais l'église na tisusu mais yo le clip polémique monté balongo la l'église na yo ti bobé bana o ba leader va lettre F oh boy so tout net na yinaranga yebiti na yinaranga parce que na on va neto on la palette 14h akuta na papa chéri na 14h aboinga na yeba akikuta comme le papa chéri na ABC pas côté chéri na bangwana voilà papa chéri na besoin ça émission na bani papa chéri OK amoninga na bimi na kati papa chéri pour bon ba bakati ya ramina papa chéri te mon sara ramina papa chéri te mais c'est normal
papa chéri est président nanga nga zo ministre sans ministre de la famille ministre nanga na papa chéri président de la république nanga papa chéri parce que na électricien la bon si réchaud pour belle fébrilité balani ba boto limbongo le na comment $100 $200 pour na papa chéri donc PDG nanga yiwana ministre nanga yiwana mais pas vendre ba na ba daïde ba sorai faut pas ça Yesu akola na papa millionnaire. Et comment Lucas qui papa chéri vandi boye yo faut y aller wana et c'est pas président de la république vandi Joseph Kabila son excellence matata pona rana hernios tibala rana hernios ba député ba rana hernios te era nécessité oui ngakuta na papa chéri ba era nécessité na komaka nzembo na sala na komaka cri na kelo ba na TV pop sanga programme na sopona so na 20 ans tout c'est dernier mutu 20 ans et bien c'est belé 20 ans alors pour moi que papa chéri to ba pire ya liwam na compte boulot toto que aux États-Unis 3 personnes to 80 c'est d'examen 80 yozwa ba tu bazana 4 makasi ba santé machine ba jouer honte ba comment makasi c'est qu'on a guéri makasi moi processus Dieu levé dans un sous 1 mois et demi faut sur la route bon pas tantine Oliva Lorette na ngapo ntaso na ozalate alors que États-Unis on sala route zo benga na mimosa ngana na Washington na silikara na kato téléphone ngana tala so na Washington ils benga na mimosa mona na kati téléphone donc bref to kende susu mais papa chéri vandi na bana yi comme parents musique sili wana alors tala daïdo ça nini mais ma classe ndenge Abraham bon ben ngapela sala wana non quand il m'appelle il est mon boss si la nécessité oblige, il m'appelle Blanchard. Il y a un tout ça la bobo. C'est bon, pas de soucis au Cabon. Si vous avez dit, moi, c'est le signe à la bengue à la bosse. Mais ça, c'est que papa, c'est avant de la couper, il y a un cas de la match, il y a une banane, n'a pas mon sarafon, il y a un grabon. Son comme bon long boulot comme Moukala. Moukala, voilà. Soit tu vas bon, bah, ça a au boulot, comme Mouka, pour retourner son café. Au bando, na baquette. Ça, c'est ok, il y a un programme. N'a pas qu'on les a boulot. Aux autres, on repère sa baquette, une botte, on a passé la CF, il y a papa, il y a un botte. On a passé ma scène parce que besoin de beaucoup d'années après, era boulot. Voilà. Era boulot, faut pas bien à Rayo. Voilà. Pas président d'ailleurs azana ba na ye ba pe ko se peut-être tata ye aga eblo ebela yo être balinga on to batonga ko adunira dunda anga dunda adusi musunyako da soko mona na président mingi ti oyo bandoka te suki ko bossa na to on ne sait pas qualité pour musique oyo président na kata to mona pe sankara kata président we rasuki akate pena suki ah vous savez c'est quoi faire kata soko président ba suki c'est pas non jamais oyo ça dit que John ngata bomela cop mais ça quand on la zamba voilà chasseur Aïsine de la Bomayo. Voilà. Negabi, oh, mais le Yelia. Y'en a pas la Yelit. Yé Luka Bambis n'a eu le sabbat, non, non. On appelle la Luka Bambis n'a tika, ben la tika nazala, balado. Tu es option, tu es au Luka. Voilà. Donc, mais aussi au côté à part à Moutouté. Donc, on a la copie à la papa, c'est une naba nécessité. Soit à Benganaye, tout ça, l'anzem n'a pas qui parole. Tout ça, là, on n'a pas qui. Mais il faut les caravane, corps, non, non, mon sac à thé, mon qui pèse comme un qui l'appareil. Mon qui l'a papier, ça, et si là. On a tradition orale. Kala, n'a la temps, on a été. Vous avez boulé? A combien papa chéri Gabana a combien papa chéri que non tout ça les monsieur papa chéri a pesca papa chéri pesca pareil bima so na Gabana na bima oh ya la va et le yine la ngaya bien la va ni notongo ti 14 to meli del mapa na ba vitalo pour pas la diabète mais la meli vitalo pour la diabète diabète mais la sécurité na meli vitalo na yemi balé biso mbetole na avocat pour nga chakite ya mundele simbate nga chakite na ngazaka before na mesala blora makasa na avocat moko ngana ya 1000 mais ndeno singate ko yamba président sur la 14 oye ne bokanta ya ye moko oye mo ke singi répétition au kutinga répétition 4 personnes mon kutinga tabi ko tala la to moni interne ah au kutinga kuto kuti ba tout mais kutinga to la 5 personnes to répéter to corriger to ça anzembo ya moni mama tango ala baba mbali raté sur abilo rebeli point odeur ekota bango mina ko meka meki mongwa odeur ekoti ani mitonde linaye donc ngato na kana papa chéri batu ala raté aso ce que la mitonde li pena toni papa chéri ngobilo ko mokuta na binoye bilo mo le fonga na ya la susté wala on sait excès de table na tika so na tondi la cuisine ngato na kita ba komaka nzemu naye na tonda ke tango ngaka sala loko ko bana télévision aso to la tondi to malibanda o ya royeta la ngate na c'est non mais ki nanga mais pourquoi epsinga to kuta na président na faveur parce que les là occupé voilà. Mais papa chéri binata la place à cette émission. Sur un concert au Bétel solo. Voilà. Tokoti totalité la monde salle jolie. Sur comment Media Channel. Voilà. Et quand même on ça ABC na comment Media Kangama. Enfin ça c'est une chaîne école comme Rotana lelo. Tokoti papa chéri c'est bon place le cadre de question est tellement hyper bon. Donc de ton retour, il faut ça la émission de votre retour parce que ça va supérieur et puis patron là. De votre retour, il faut ça la émission c'est bon. Tu vas te répéter. Ah comme sous président. Amener nous tindenga musara comment te senga faut ça rediminuer. Ouais tu parce que c'est pareil mais comment mutako comme le mama bona
besoin d'intention ni écoute bien et puis ça mon kitambo mon kitambo hôtel place on limite dans ça l'émission au PC na jour mais comment ko ma sepeli tendengi ngatindio na zongi na parabi amiko ya comment okoma makambo ya boy ko ina ma ayinela ngai mais falaki singaka que non na ça peut porter parole à cocaïna yo na relation que ngaza danger na ça porter parole cocaïna ngabi ya no tu leader na mino na lekena succès bon porter parole yo ça yo mo na lekio ya na bino na lekie bon na nenga mabete so beti fila ba c'est le beti mosaka amubuta la tala mukini tuna mukini ngabi ya no na lekena succès bon yo pena yo puku yo le ganga na succès si ya mo na droit na ngoswa na nete amona nete to ko am kielekete sikoyo abi ko rappeler nga image mo boy les solomon solola na sule avato kendangola ekende propre masolo ya eloko yinela nga makamba papa chéri wana papa ba ona ngala na mingi te mais siko yena kuzu ya rep sule le blanc là nga pas fali to bana na berceau auto ina mbet fako na yebe le blanc moi malamu asola bilelo comme 0 donc 4 moments qu'a fallu donc la comment après failli pour payer après pour payer ça qui masolo ka ocho beta moi makambo ocho beta lekele fort mais sous les concerts il y a Béatrice avec ça papa chéri tant on a yé mais vite naza non faut la retourner mais tant on a yé nous t'avons dans la porte le rôle papa chéri s'excuser quand on a compte temps yum tozoya à quel vaniste la place ba comment moi pas fallait yemba ba comment na papa chéri binada na vana la concert na Béatrice ti esili na qui t'a fallu le rôle y aura personne nga yo mutu na nga kala bon presque lié qui on a quand le boka pesanga voilà ngala na TV mo nda na ba ngo fali pupa baba elle a conseillé so pas ngamba liputa na papa chéri c'est non le roi tant maisha non le roi maisha tozonga nsikana ba mission moi na liputa na c'est pas grave mais na choka poa fallait liputa na mona conseil sur na sozacom parce que kaloboko premier fois yamba liputa voilà et si ba laisser $600 $600 bimia betinga mbata bi yanga ya parler ndenge héritier ça la ranga fallait pas $600 pesinga na somba te vona benga fallait voilà donc mutu nanga la yebi to lene manga rotokisa pas vu monze malanda première fois baloba na vie na ye na ndi elbi mawali ebi premier ba prémisse ba proverbe nanga mawali to liaki sani moko mais to tonda ki ndenge moko te do vito ko lia na yo tasu yo zoli zo mela mai mais nga zoli normal mutano mela mai otonda noki de le vito ko tso na boulot place moko mais ndenge yo zo memela vino ya moko te nga lelo bat bango nga tamula na ketchit mais na ye na ye le pongo za ya na jeep pongo na mona jeep ya na bandele c'est accident na yolo mais na mona pongo ya na bandele c'est accident na ngaba so tikili ba na carte rose ba là non t'es pas dans le garage mais surtout qui va la livrer parce qu'il y a cadas t'es pas vendre libéla alors bref na mutu na ngesala et là on dit qu'on a besoin là yinela nga yango mais asa muketro administration betel kuta ba kola bien père millionnaire bino tout bozo kende mo pe matolo aussi na nenga ba bete tilo na à sala toilette na wesa kivité kiv aye bien muti quartier wana o kenda sango keno père ndé mutu azo gérer tout le monde. Mais viens même pas licencié alors j'ai pas tundé asa la nika na parquet kaka ba pe ça na parquet viens na biso c'est papa na zo banga hein wana fo to changer débat alors to ko ta s'appelle sur la balle de match si on comprend que l'homme est jaloux parce que le roi Sili ayo kana n'était pas à la gaz voilà asila yo kana raté à la gaz mais mikolo mo lancer l'émission ba 5 émissions bon ça va boyer approuver nga kaka so si c'est prouver na yo peut la réponse il y a peut-être une émission il y a ça ina moto vie au comme si 20 millionnaires moko na émission na sala nga suba pe la personne peut mo mal pas ngi ni moi na liboso ba joli bazawana vena ba kuna fan chéri ne joli basele joli afan chéri pe atamula na joli après c'est bon mal prendre temps kalukate ma pesi yo piele pas mon cas aventurier comment mon kendena piele alors merci c'est comme babe tu auras la fête mon papa moi ba azo gagner la vie piele yo na sombela diplôme ce soir examen d'état dans Pierre ou bien Piele ou so bossa pas mouké voilà merci c'est appelé papa chéri azui petit merveille rambo avant la plateau 13 minutes afinga papa chéri ve kudu akasonga yo kiam alongoli musala
akangi famille na bango bakosi famille na bango ngam na longole musala ba ya bango tout na parler tout na gilita ya tout na petit gilita ba ya bango tout on sala na Congo Media Channel numéro avec Kudura na ye bien ngote na longole musala ndengeni yo moko zoki muta fingi papa chéri l'émission na ba longole nde boulot à partir papa chéri na ba lobby papa chéri to refinga na ye boye kutu mais ouais raté mbongo wera na papa chéri zana toi papa chéri leki voilà et puis venir que sanga côté bimsi incarté papa chéri bimsi les sankara parce que l'équipe papa chéri na monde et puis non tu n'as pas entendu ba prison na ye wana ba prison na ye na il est prison sur même il est prison papa chéri une prison foutue tu ba sacrifier ba retomber à prison voilà non que aux États-Unis aux États-Unis benganga ba peut-être États-Unis komelanga L'Europe parle comme un attaque chronique complexé. Nous avons encore ça, la vérité. Comme la Blanchard. Moi, ça reste qui m'a noté vraiment. Oh, il y a Gabananda Benga aux États-Unis. À comme l'internet. Nous avons là. Si on a fouillé, soit tu te mets na Facebook. La Facebook, si on a fouillé, on a conversation, on a raté. Il y a neni qui mana yo oya ba chance asuka na bisete nga chance asuka eza mimoza eza mbudi et comme utendele poto na rotinda mutu demi fois pour venir na bengisa moi si na nga